Ayebi appel na été vis-à-vis de Nzambe. C'est pour ça qu'on a la politique pour Nanzala. La vraie politique, je te dis franchement, la vraie politique, c'est la parole de Dieu. Lié à la parole de Dieu, ça c'est la vraie politique. Politique n'a pas politicien. Tika côté ya éthique la œuvre où Nzambe a payé na kata sacerdoce. Politique des politiques peut s'intéresser na bango, bah oui même ko kanga l'église na bango, ceux qui bazali na politique, bah oui peut-être ko peser na poids na bango. Soit loi mon côté et pegisi homme dédié à la politique. D'ailleurs, interdit et permis. Comme il n'y a pas une loi qui interdit aux hommes de Dieu de faire la politique, moi je vais vous répondre en disant ceci, qu'il est permis aux hommes de Dieu de faire la politique. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bientôt, la sortie officielle de l'album Soleil des Gloires. Soleil des Gloires, un album inspiré par Dieu du frère Joyce Kauta, congolais à diaspora. Message, y a édification, sanctification, na bénédiction ya bamabota. Chef, alléluia. Kasi eko matesi ya konyoko la pepe pesa kiyo. Yo moto swingo lwa kozala opposant. Ya solo wana. Kasi eko matesi ya kokosa pepe pesa kiyo. Yo moto swi chance kozala na armée. Kasi eko matesi ya konyoko la pepe pesa kiyo. On a contacté artistes Oyazana Studio et surtout qu'on soutenir plus 44 74 244 37 868 Soleil de Gloire album moko ya message ya temps ya souka. Poto Ekiti na Kinshasa, passer des séjours Teti na Sheraton. Campo Hôtel, luxe na prix à moquet, na bas service complet, na séjour na bino, petit déjeuner, salle de sport, piscine, terrasse, salle de fête, bar, bongo parking, très sécurisé, Ozana Kinshasa, Tetina Poto. Union de journalistes du web. Qui a dit que les journalistes du web ne peuvent pas respecter la déontologie? Qui a dit que les titres ronflants d'Internet reflètent la réalité? Voilà pourquoi il y a naissance de l'Union des journalistes du web. Étant donné que notre pays, je suis législateur, donne la possibilité à tout Congolais d'exercer le métier de journaliste et d'en devenir un professionnel. J'en suis un modèle. Donc à tous ceux qui sont journalistes sur Internet, je pense ceux qui sont de la diaspora qui sont représentés à Kinshasa. Parce que Poteze Belé qui n'est un moko. Dimanche, marche de santé. Marche de santé, il y a union de journalistes, il y a Internet. Bon, il y a Ebélé, point de départ, et Zabongo, na rond-point Willery. Na rond-point Willery, Toko Bandawana, inde.
8h30 mise en place terminée. Ezali ka bapema. Na place to ko souka selango et ko souka ndenge et souka ka na gare centrale. Et pas wapi toza na 25 tabana 1000 kwanga. Sika mite na pile na parle de bichwana. 25 tabana 1000 kwanga. 1000 kwanga wana donc ça dit que 257 ça 4 kines 7 jours pour y avoir une longue union surtout dans Mouvimba. N'eka kines salaka. Merci à trop. Tokuta na bongo na marche de santé na Willery to critique centrale inde de solo carré. Vive l'union des journalistes du web. Merci. Ambi pour na opportunité oyo pe pour na question o eza tellement bien et na ibi que eza question moko eza très complexe mais toko meka ko répondre ngona nzela lisungi ya molimo mosantu et eloko na lingina préciser za que mosali na nzambe aza mutu oyo nzamba bengi na kati ya sacerdoce nzamba bengi na kati ya bonganga to na kati ya temple na ye donc asa la mission pe vision oyo nzamba bengeli alors kokota na kati ya politique même la Bible déclare koki ko mélanger deux maîtres à la fois té parce que politique ezana ba réalité nango ezana ba makambu nango oyo ko benda yo e ko luka e kabola yo na oyo nzamba peso lokola mission to charge donc bref na koloba tant que homme de Dieu osa permité ya ko sala politique lokola batu nyonso tika politique na ba politicien tika côté ya éthique la œuvre oyo nzambe apeso na kati ya sacerdoce même nzambe ava benga Samuel akutaki na kati ya temple nda pesi mission tango abengi Samuel kutabanda comprendre te nde Elia ko ebise que cette fois-ci soki ba bengi yo loba me voici donc na yebisi basala nzambe nyonso tout et koki kokomela yo peut-être au toucha politique mais na tongo lelo plateau landanga ozala ninga na poko to na tongo zongela œuvre de Dieu zongela sacerdoce zongela mission o nzamba pesio nde yango musala o nzamba pio pe yango nde ekopambola yo souviens-toi nzamba ebisi Yesu tanga bimia ebisi Pierre atuni Pierre même si atuni Pierre la question au 3 fois yasuka nango ayeko bisa Pierre ni pe mes brebis. Donc, mosala nzambe, mosala ba brebis oyo il faut obati la oyo il faut diriger na destination ya nzambe. Alors, tika na kata sacerdoce, tika na mission pe tika na vision au lieu de se perdre. Nzambe alola apambola yo. Bao déjà bakota na kati ya politique. En tout cas, na lisungi na nzambe humblement na humilité nyonso na motema toli na kopesa o eza ya koyebiso ke zongela nzambe. Bible zolo bana mukanda Jacques soki bozongelinga ngape nzambe na ozongela bino eza trop tard nanu te soki yoka ozwi décision ya kobima kozongela nzambe la Bible dit quelque part sortez au milieu d'eux donc ozana yo obligé te ya kotika la kuna ngolo nzambe kolela yo place oza obima na kati ya makambo wana obima ngana ko bengo même na kati ya distraction wana ozongela nzambe poza na mission déterminée pe vision o nzamba pesa yo na kati ya musala na ye. Merci beaucoup vraiment nzamba pambola bino eza mabete musala nzambe ko sala politique mais faut ba politique ni musala nzambe singela sala. Parce que tu sais que la vraie politique, si on peut parler de la vraie politique, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraie politique. Mais si on a la politique, ce n'est pas mauvais, mais il faut que la Bible, nous ensemble. Mais si on a la politique, il y a la politique, il faut rendre les mauvais. Mauvais œuvre. Et tout le monde a monté à Simba, Kisi, Moutakoti, Nangaselo, comme Sogolo Pakala, Poni, Arené, Péakonza. Mais la vraie politique, les gens oublient, la vraie politique c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la politique. Hein? Et si on peut faire politique, ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir une bonne politique qui est liée par rapport à la Bible. C'est ça. Donc si on peut parler pasteur ou pasteur, la politique, pasteur la politique. Mais attirer la politique, Nanzambe. Soit que Nanzambe, en comptant de l'objectif, n'est facilement. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qu'on a le bi. La Bible est Joseph dans la Bible. Hein? Moïse. Ça politique. Donc ça la politique par rapport il y a appel Nzambe pour la peuple ce n'est pas mauvais.
Joseph a côté na palais royal, il a fait la politique. Moïse, n'en parlons pas. Mais politique, il y a malade, vous allez côté na Nzambe. Et ça, c'est que nous pas mouton Nzamba bengi na politique. Vous allez en Nzambe pour ramener le peuple vers Nzambe. À cause de la jamais la corruption. Atambongo, atazangi à cause de la corruption. Mais mouton yo, ayebi appel na été vis-à-vis de Nzambe. C'est pour ça qu'on compte la politique pour Nzala. Pour un appel. Mais mouton ça un appel. Ayebi le oiseau ça là. La vraie politique, je te dis franchement, la vraie politique, c'est la parole de Dieu. Lié à la parole de Dieu, ça c'est la vraie politique. Mais Joseph face à la politique, il n'était pas séduit. Avec une mission, ça va passer là qui est. Aujourd'hui, si on voit qu'un autre pasteur à côté à la politique, il a moqué les pères assez séduit. C'est qu'à Bengamate, Nakata Makambon. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon. Nga na kopé sa conseil par rapport à la Bible et tout ça le cas de Joseph. Joseph a dit séduire hein. Marqué na carte palais royal, il a parlé rien que la vérité. Rien que la vérité. Même le vrai roi, il a parlé rien que la vérité. De suite autant ça m'a la vérité, na marqué vérité ça kamakas, mais il franchira toujours. Mais il franchira. On a intérêt ça mais na carte penza mago ba kopambo la nation. Puis kopambo la pe ba konti oyo ba na besoin vérité. Parce que to linga te vérité quoi franchira. Donc il a des Joseph, au bas côté dans palais royal, à cause il y a message Nzambe qui il y a message Nzambe. Donc on a appelé ça conseil que bande commencer la politique vis-à-vis la politique à Mokele, bah c'est confirmé Nzambe. Bon Nzamba futaka. Malgré le moment le temps, Nzamba futaka naï. Voilà le conseil na ko pe saba na Nzambe pe passer na Nzambe, au bas côté na politique na nenga mabe, bazonga na politique ya Nzambe. Et même makabatu na kata unité, mais o pe sa valeur. Un jour face à l'éternel, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Un journaliste, Namotuna Nayo, Nagoloba Boye. Et là, mon côté, soit loi mon côté, et Pegisi, homme dédié à la politique. D'ailleurs, et là, ceux qui s'intéressent à la politique, c'est politique qui s'intéressent à eux. Donc, je peux répondre à votre question en disant ceci, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Comme il n'y a pas une loi qui interdit aux hommes de Dieu de faire la politique, moi je vais vous répondre en disant ceci, qu'il est permis aux hommes de Dieu de faire la politique. Pas ça la bango politique. Pas ça la bango politique et puis bater li loba nzambe na ndenge ya bosolo puisque makamwa nzambe bango beto zoye bater na nyaza vrai homme de Dieu na nyazali faux. Donc ba faux na ba vrai batondi mais ngana ko ba ça na bango politique ba puisque soki ba sali politique te politique peut ko s'intéresser na bango ba oui même ko kanga l'église na bango soki bazali na politique ba oui peut-être ko peser na poids na bango de façon que ba église et continue ko fonctionner normalement mais na molongo. Je pense que c'est un peu ça ma réponse. Ndeko journaliste, il n'y a pas de confusion. Homme de Dieu peut apporter une pierre, peut apporter son savoir-faire, à qui peut apporter dose moro ya chrétienté à niveau ya politique et ça ne sera pas mauvais. Ce qui a eu que ça là on a ndenge ya sembo na ndenge ya solo ma bezalité. Mais ce qui a eu na ndenge que yé peut comme bongo na ba détournement ce qui par exemple a joué poste moko boye wana ndezali mabe mais ce qui a eu de façon que a mekapé ko convertir bato oyo bazazo ça la politique na makanisi ya koya ko s'enrichir ce qui a eu pona ko ya goluka ko faire changer bango ezali mabete. Merci.